Voilà, mes chers amis, bande comment en sommes le Congo. Voici là, Nakatia, notre investigateur d'aujourd'hui. Il y a solo bande comment en sommes le Congo, bah, oui, bon, ça va, mais ça la biso na TV, le laka, Yangulu Sikimbangu, le Sako Ombo Kabino. Le Sako Ombo Kabino na Congo ya Nzambe ya Mpongotone. Le Sako Ombo Kabino na Congo ya Mvulu Sikimbangu ya Ntungwa. Le Sako Ombo Kabino na Congo Mama Kip Vitandona. Ya solo le Sako Ombo Kabino na Congo Bankoko na biso. Bambuta na biso. Bankaka na betu. Bankumu na biso. Ba oyo basimba mabele kolo Congo. Et sur le TSM, vous allez y liboso na bino, pour te na pesa bino basango oyo, notre grand investigateur d'aujourd'hui, toye pour te tolbe la bino maïba bomba naki. Vous êtes prêts? Totikel bino comme moi encore une bonne petite minute que chacun de vous a essayé un peu ko benga ndeko na ye oyo, azalaki na nous attentif te pour te alanda investigateur na biso ya lelo. Toye moi avant parce qu'information et qu'on a biso tout à l'heure là to sengi na bino solote bo benga bande ko na bino pote bo yoka investigateur na biso to pesi bino juste une minute pour que chacun de vous ami bongisa abenga ndeko na ye oyoke alezeke papa sayala abani to suis comme moi une minute. Alors bandeko ya solo que chacun de vous to beta kambela ke ya solo Congo ya Kimbangu Congo ya Ngulusi Kimbangu et sengeli ke tozala attentif. Ya solo bandeko Kimbangu andime qui était à souhaiter que ya solo tous na pas sur tous na ngole loti o te ko passer bambula ebele ya solo ya passer. Mes chers amis, le Sako Ombo Kabino ba ibanso bazali pemene tando bango nzambe bankoko biso pambola bino nzambe ya mpungu tolendo yala kuyala yala kuyala yala kuyala kuto confit. Et solo bandeko boyo kama kamusi ezali koleka ezali esengo mingi ya solo ke to bandeko kanisa ke to bandeko semer dans l'heure una katina 2 heures. Vraiment matondo nzambe ya mpungu tulendo yala kuyala tozali surpris ya koyeba ke ba secret oyo elingai koleka nzoka te ezalaki nde fimbo ya kekele ya Ngulusi Kimbangu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a solo bandeko bana somme ko Congo to ko revenir bino en image pour te moko na bino ayeba eloko nini eleki na kati na mabele ko Congo oyo batuti bayaki ebele na mabele ko Congo batuti wana bayaki kosala nini na mabele ko Congo pour te batu ebele bayeba te ke batuti bayaki na mission bayaki nango na kati ko Congo ko infiltrer biso ba infiltrer biso na ba domaine nyonso na ba institution nyonso na kati na pays na armée na défense na présidence ils sont là bazali partout. Alors batuti bayaki na mission bayaki nango chez nous au Congo c'était quoi au juste? La mission était que baboto la biso ba pele ko nous exterminer nous Bantous. Donc l'objectif était exterminer les Bantous. Et cette mission était confiée par qui? La mission de Tutsi Rwanda était confiée par les Occidentaux. Les Occidentaux ont confié à Kibango mission pour exterminer les Bantous que nous sommes tous. Oh, kelelo, Bantou, Bayeba Kitekia Solo, Makambo, Ekozala, Bendabika, Namikole Koya. Alors, Bisson Moko Bansou Mikolo Congo, Tozaki na Katina Bungi, Teba Kiteke, Nini Ekoya, Bandeko, Bonanaki image, Tchelaki Binahome. De revenir encore la image, suivez attentivement, appelez vos amis de suivre. Vraiment, merci pour les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Merci pour ces gens, Oyo, basant volonté à côté de like na bango. Merci, c'est bien gentil de votre part. Merci aussi Naba Oyo Pesaka, comme moi, dans na bango pour être sur ma chaîne, na besoin vous payer des factures.
Matondo, Matondo, Ombo Kabino. Allez, c'est parti. Sasa bakangi ba Rwandais awa na libulu ya kitokimosi na kati ya baterase ba Rwandais na kati ya libulu ya terase bango moko bazobima bakangi bango ba 6h à 6h30 na libulu ya kitokimosi bakangi lokola 7 Rwandais pour les petits babimi bamoni moya kosupporter eza te pula wana mai elekaki ebele na se babimi bakangi bango 7 Rwandais miniti oyo tokomi heure nini sikoyo toza 17h tozokanga lisusu 8 Rwandais awa na kati ya terase mvula ebeti babimi lisusu donc awa toza na libulu ya kitokimosi nakomi na selembao yango nakomi na selembao donc tala population bajipa la polisi ya mwana jipa la polisi oyo omona jipa la polisi na bapolisi ebele bakangi ba Rwandais oyo nyonso bakangi ba Rwandais naye bozomona population boye tokangi ba Rwandais. Voilà, bakangi ba Rwandais ono wapi na kati na bakanivo ya solo ba Rwandais bazalaki beaucoup plus na kati na kanivo comme bampuku bara mais bazalaki surpris ba Rwandais oyo bayebaki teke bazala surpris nzoka te ya solo bandeko na biso Vulusi Kimbangu Matondo na Congo d'Antotila oyo bandeko ebele bayebaki te Congo ezali Ntadi oyo mama Nzinga alobaki te Ntadi oyo moto akokabola ngo azaki ezali Ntadi. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé na kati na Congo? Ces gens-là, quand ils se sont préparés pour n'avoir comme Mpuku na Abele, ça qui plan na bango très bien. Et plan na bango ils ont réussi. Ça qui pendant beaucoup de temps na kati na Mabulu. Alors nous on demandait à nos frères, amis, il y a seulement de comment que de bango, mais c'était pratiquement impossible de nos frères de les suivre dans le trou. Même la police, ceux qui ont une vidéo on a na Soukalango que police a banga même kokota na kati na Mabulu. Et il y a solo police a banga qui ya solo toyebaki ki ya solo biliaki bango nde kokoka njo nzambe ya bankoko na biso nzambe ya mpungu tolendo nos ancêtres ba décider autrement pour na ka ya batuti. Qu'est-ce qui s'est passé? Batuti bazalaki piégé babaneko s'attendre te ki ya solo moto ya za bakasi ko leka bango tobenga bankoko na biso bas tomboki bankoko tobanda nzambe ya mpungu tolendo Vulusi Kimbangu d'Antongwa Mama Kipa Vitandona, Banfumu Bankoko, non corrompi, Bazaraki wana balobi, bayoka kamalobo bisotolo baba. Matondo, merci mingi, nabandeko nyoso, Bankumu, oyo baza ba traité. Toko tiens la bino ba vidéo, pour comprendre qui sont des traîtres. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bandeko babombi, parce qu'il y a des choses, oyo ya grave, oyo ba satan, ndaki te, mweba kima ego salate. Bokinde kwa lobi nini? Baba mbura yaki ya muke enoki ale bamoni mwa bomba nezati babini. Voilà, merci bampangi ya mono en Vincent, merci bampangi na betu ya Bandundu, merci bampangi na betu ya Bakongo, merci nos amis de Kinshasa na bandeko nyonso ya Équateur na partout oyo bozali attentif bino bakumu bakolo mabele les vrais chefs coutumiers Matondo merci na bino. Mais attention, Vulusi Kimbangu alobi keba oya ko trahir destination na ye la mort. Oya ko trahir destination na ye la mort. Na lobi mbami bale bokinga malamu. Alors, bandeko, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, bandeko wana te ba tuti Rwandais oyo mvula ebetaki makasi ba tuti Rwandais bazaki surpris moyeba bima ezate. Bango nyonso bakei. Alors, bakei, alors, toujours l'accès bino en image, oyo ndege elekaki na kalesi na kati na Kinshasa, bino nyoso bomonaki, vula oye beta ki ya makasi, oyo ke, batu wana mwae ba supporter ezalaki te. Un exemple. Voilà, bon,
Monaki Moula et Noki et Bouki partout, Moula et Bouki partout, Oyo, même les gouvernements congolais azali impuissants jusqu'à présent pour la Amérique organiser Nyonso et lesquels qui bango, bon, ils mangent tout ça qui binango pendant tout ce temps, Oyo, événement et les cas. Alors, bandeko eloko nini yango to bandi dans ko senga matondo avato kota na muzindo to ko senga na matondo na nzambe oyo ceux qui na biso moko to kokate to ko ngato kokate to za honnête que na biso moko na ndenge balatsa biso bapongi ndenge balatsa bandeko na biso mingi bakota bango bapongi même les jeunes de Kinshasa et nga ko ça pratiquement impossible mais nzambe a répondre biso to senga matondo to senga matondo mpangi Bampangi, bankumu, bankaka, bankumu. Boyoka bandeko oyo nini eleki na kati wana. Nzokate bandeko na biso bayoka kama lobonga na loba. Matondo. Ngaba na zongi sali bino matondo. Matondo na musala aussi ya kitoko bosali. Esengela ki bosala yango. Merci matondo mingi. Bampangi, merci na beno. Merci na beno bankwantoto. Merci na beno voilà na kisali ya mbote ya beno mesala. Na kisala menu mesala ya mbote samu na ko valoriser ntoto ya Nkongo ntoto Kongo dans toti la Nkongo mabele ko bakoko na biso abundela kiango mabele bakoko na biso ayeba ki valeur nango o mvuluski mbango abundela kiango o ayeba ki valeur nango toyebi na kansi boyebi histoire mingi ya Congo boyebi histoire mingi ya Bakongo Congo central boyebi histoire mingi ya Bandundu na keka na deux régions wana Bakongo na Bandundu Otolobaki. Pas de Congo Nanda Naboke Nyonso. Oh, ils sont spécialisés investigateurs. C'est là où je dois essayer de tirer les oreilles de beaucoup de traîtres. Oh, Babengi, chef coutumier. De beaucoup de traîtres, oh, Babengi, notable. Oh, Babengi, chef coutumier, notable, chef de terre. Oh, Baza, traître. Parce que beaucoup parmi Bango, Boma Bango, et va remplacer Bango par Watuti. Mais, il y a seulement quelques-uns à Bango et ça, Bazali. Campagne dans mon merci. Merci Mpangi. Merci Mpangi. Na kisala ben mesala sambu na ko pesa lo kumu ya vuluski mbangu na mabaki pa vita na bankakaki na nyonso kunwanela ka ntoto ya Congo. Voilà, bande ko comprendre ce que na kep na kati na ki Congo penza pour ko lakisa penza que la force. Basakana ki nango bayaki pote bakanseke ke kuna bayebi bango bande ko la biso ya est bayebi bango. Alors, bah, il y a que bah, je vais me bomber na bango. Suivez-moi s'il vous plaît, mes chers amis, suivez. Bah, je vais me bomber na bango na kati na ouest que bah y a bango bienté. Bah, sakani na biso, bah bomi bato na kwa mutu. Hippolyte Kanambe abomi bato na kwa mutu pour être botre mapele oyo ya Bandundu. Abotre bela Bandundu, plan monsieur zelba botre mapele ya nini ya Bakongo. Donc plan na bango ezawana na oto benga bati lukwebo. Et solo baza ko bossa na histoire. Bapostani histoire ya Kukumpemba. Na éviter, Bampangi. Bel songa bofe, bozabave mabe, ntoto yini ya Bakongo ya Bandundu. Ya Kinshasa, que aucun n'a pas fou mon abo. Voilà, merci. Merci, na zongela. Ceux qui na zongela, merci. Ils allaient porter na pesa. Acte de bravoure, il y a ndeko basali. Na kotanga bakombo na bangote, mais le kumu zongi na bango, nzambe ya pambo na bango, nzambe mvurusi kimbangu na ntunguno, apambo la pe bankoko na bango, tiba génération future na bango. Na sengi na bino merci. Mais l'omba beno matondo, mais songa beno merci mi Bampangi, na kesalo ya mbote beno mesala. Vous comprendrez, bayeba. Voilà, bandeko, mabele ya Nkukumpemba, mabele ya Mvulusi Kimbangu, mabele ya Mama Kipa Vita Ndona, mabele ya Nzinga, oyo ba tuti balinga ba sakana nango bazu fimo. Plus de 1300 tuti bakufi. Ces tuti sont morts dans les caniveaux na kati na Kinshasa. Mais balobe le binoté, ba bombi nien. Ba bombi nien pourquoi? Parce que ba moni que ça est grave. Et ça est grave alors. Et pas la bus, ça fait un grand plaisir parce que quand on leur demandait de rentrer chez eux, qu'est-ce qu'on les avait dit? On les avait dit, vous venez au Congo, nous on ne vous a pas demandé de venir chez nous. Vous êtes venus en armes, vous êtes venus avec le plan satanique diabolique. Mais sachez bien que personne ne sortira vivant de chez nous. Les Tutsis, vous nous écoutez? J'insiste encore, et Emmanuel Macron, et les Français, et les Belges, et les Allemands, et les Américains, et les Canadiens,
les Occidentaux en général, je vous dis ceci, on vous a déjà annoncé, on vous a donné des avertissements à plusieurs fois avec votre MONUSCO. Sachez bien, vous êtes là-dedans. Et je vous dis clairement, au nom de Voulouz Kimbangu, au nom de Mamaki Pamfita, au nom de Nzambian Pungutulendo, personne ne sortira vivant. Personne ne sortira vivant sur cette terre-là. Vous êtes venus avec des armes pour tuer les Congolais, pour massacrer, pour nous exterminer, nous Bantous, et vous allez les vivre. Voilà, ben de combat dans le Congo, plus de 1300, comme des rats, on en parle plus d'eux. Je vous informe parce que voilà, président et outil dans Voulouz Kimbangu Yemoko, Arobi Keya Solo, Bakoufi, Bakei, comme Bazraki en cachette, mon pas comme Binisa Bangope, Azate. Et alors, de l'autre côté, qui gagne plaire. Nakatina Est à Congo, va pleurer parce que nos frères, nos jeunes qui sont dans Est sont déterminés d'aller jusqu'à Kigali, Ouganda. Et Nakatina Kinshasa, ça commence. Ça commence, et voilà, vous les jeunes, vous avez compris. Vous avez compris le message. Le message est bien passé. Passez le message. Je vous ai dit, le Laka Voulouz Kimbangu au Monaka, et Zangate qui vous parle là, c'est au-delà. C'est Nzambian Pungutulendo. C'est Voulouz Kimbangu qui parle à travers moi. Bandeko. Oyazo yokate ba version no pesa bino. Oyazo kanzaki ya solo tokozela ba français pour ba libérer biso ba américain ne filtre ça ba manœuvre na ye e kozala pasi pona ye poete akolela. Akolela la ye na libota ne mobiba pote ayokela ki maloba oyo ngai na loba kite. Pota munga na za koloba bande ke bele bazo mona on dirait na légèreté, bazo zo on dirait comédie, mais ya solo eza comédie eza les réalités de ce que nous allons vivre en RDC Congo. Alors qui c'est qui bino audio moko na kanisi moko na kati na bino boyoka ki audio oyo to revenir encore dans audio poete ya bino matondo mingi yenge kya kumbuta matondo yenge kya voilà attentivement comme ça vous allez bien comprendre message yango okopesa panza yango surtout na batu ya kisasa ezala mokili mobimba bayiba koyoka yango vraiment batata bayi kotalisa makambo etali RDC pona makambo oyo nyonso ezali kosalama na kati ya Congo bambula oyo ezobeta ezali ya pamba te ezali pona kolakisa ke vraiment mboka eza ya kobeba donc mboka eza ya kobeba pona makambo etali batalisima pona makambo etali maikari pona makambo etali politique ya lokuta oyo ezali koleka na RDC na nyonso oyo bazosala yango wana babisimbi baza na kanda yango bazali kosala biloko ya ndenge wana bato mosusu bazali kokufa mpona ignorance ya makambo ya batata bapungutulendo mosusu ezali mpona makambo etali makila ya bato oyo basengaki bango bato bazosala na politique yango wana nde ezali kokende na baame wana donc bazali koutilize baame wana yango mingi bazali kuna bazosala vraiment na bakendaki na bamezo wana ebale kosenga baame ya bato alors bamoni mpe ndenge ya kosala te nde bazali korekipere koyiba baame wana me kasi tata ali kotalisa boye bakobuka stade de martyr ekokwela susu na baproblème palais du peuple mpe ekokwela na baproblème après avion moko ekotumbama na Congo ekozala na bato oyo baza bato ya leta na makambo mosusu donc ekosalama après soki banzela ezobukana mpona barebele balingaki batake na bonane lo avant voilà nazongiseli bino video oyo ntango papa oyo azwaki message toyebaki te ke ya solo makambo oyo elekaki ke 1300 tuti wande bakokwea na kati na piège ya oyo bango moko bamitongelaki
Et voilà, bakoyi na kati na piège o bango ba betongelaki, voilà bakei na kati na mayiwana oyo bango ba metumolaki. Et alors, batwana oyo boza koyoka to bisabino ki asolo na kanti bomona ki makamu nyonso oyo za koleka na kati mukolo Congo to komona tzo le bango baza koyoka. To le bakete pouvoir ya solo bandeko to pesa même ba signe du temps. Dans le signe du temps auto pesa bino ezali boy. Ba oyo baza bato ya politique. Bo baza bato ya lokoso, ba oyo baza ko tia motema kake bakeda ba élection bolanda maloba ya Nzambe. Nzambe azoloba likambo moko. Chilombo azalaki moto oyo te asengelaki akota na pouvoir wana. Mais Nzambe atiaki ye wana, alekisaki ye wana, aleka lokola na transition po ete toyeba ke traître il fallait amonisa na kati na mokili mobimba ke libota na ye ezali ba traître. Oyo babene ko ties wana Etienne Tshisekedi balelo ba ko comprendre que to ba ko espérer pour rien na IDPS na kalisi lelo mingi ba ko comprendre que IDPS ezala ki parti moko te oyo ba elinga ko sauver Congo lelo ba mingi ba côté na kati na confusion ya ko yeba ki ya solo to tsaki to ba ngo kanisa ke IDPS ezala ki parti au pouvoir ba ngo ya la pouvoir pour bikisa biso mais esali biso elokote. Alors bandeko bolanda image oyo bolanda image oyo ya Chilombo après voyage na ye akei na Matadi Kibala akei ko assister auprès ya bato wana akei koyoka bango elelo na bango. Mais Chilombo bolanda ye très bien ayebi makambo toza koloba biso Chilombo ayebi akei kokutana na ba chef coutumier oyo bazalaki wana président bakei bayebi te Félix Tshilombo azali moto ya Nzambe te azali moto bankoko na biso te po baza na kanda na ye. Mais bino ba chef obuke bozo o Félix a promettre bino akuta na bino na lobeli bino bokeba ozi mbongo ya Tshilombo mbongo ya makila mbongo ba sacrifice ya bandeko na yo oyo Tshilombo bomi na ba mindele papa mama oza chef coutumier matali yo bokinga bien matali yo na lobeli yo bon passer message de bandeko nyonso bokomona na image oyo nazo kotiela bino sikoyo. C'est là vous allez comprendre ce qui se passe au Congo. Yonde chef d'état-major commandant suprême des forces armées. Yonde magistrat suprême. Kaso ya biso magistrat yo ke abele ke ba dire on nous va et yo kayo na ko no ba tinga ya zo kisha no kiyo na ya kali baba na ko ko kama bila ko ko bai ba ke mo konza zo ya o ya bi malamu ya mu ka zo le ka ko le kisa kwa mo meno yo baba baba temba ka ko na Voilà, voilà bandeko bolandi ba chef coutumier bomoni bolanda na bokebi nyonso alobeli bango nini alobi abandi alobi bino boza suna makasi te zera zo kisabino parti wana
comme ça vous l'andangez bien à vos kélignonso. Comme ça, moko na bino ayeba et loko nini ezakoya. Voilà. Voilà. Nakanisi Bandeko, Nakanisi Félix, à son arrivée au pouvoir, il ne comptait pas sur ses ancêtres. Il ne comptait pas na valeur ancestrale Nabiso. Il ne comptait pas sur valeur Yanzambe Yampungutolendo. Il n'avait même pas peur de savoir que ma belle école au Congo est allée tadi. Félix, pour lui, il voyait seulement que les Occidentaux vont le protéger. Les Occidentaux, c'est eux qui donnent le pouvoir. Et les Tutsis rwandais vont le protéger. Et Félix est allé chercher le pouvoir chez les Tutsis rwandais. Et dans son pouvoir, là, il est allé chercher, il a accepté de faire des sacrifices. Il a accepté de faire des sacrifices. Nayoki audio ya ndeko moko oyatindaki oyo azali na kati na Afrique du Sud oyo apesi bako azo alerter bana IDPS pona comme ça bango ke relax bino audio ango comme ça na comme ça bino makamoni zo le kawana. Voilà. C'est le seul porte-parole de la démocratie et du peuple congolais. L'héritier du sphinx de l'humité, sénateur Tshisekedi Poutine. KGB. Combattant de l'IDPS, vous devez connaître les secrets. Il y a Sea Mesa, Zakoleka. Juif, Etienne Tshisekedi avait élaboré la lettre nommant Valentin Moubake comme premier ministre. Je dis ces propos, j'assume. Au Moni, vous devez accepter. Et pas à Maman Marthe. Je tiens aussi pour souligner au Moni Didier Rendes. Quand je regarde, bon, c'est normal, il va faire les choses à l'intérêt de son pays. À cause ça, on n'a pas d'intérêt, ce qui est normal, je comprends. C'est ça la politique. À chaque proposition, il y a proposer Etienne Tshisekedi à Boyi. On a maman Marthe, il y a pression, Andima. Mais il y a d'autres rencontres que Etienne Tshisekedi allait sans pour autant informer maman Marthe, parce que maman Marthe était prêt pour tout, sauf rien. Tango Kabila apesi banini na ye nazoloba tango Kabila apesi faveur na epa ya Félix boyo komona na dossier na dialogue ya Senko Etienne Tshisekedi aboyi atikaki kombo ya Valentin Moubake bamanipule kombo wana na Bakatumbi. Nalobi eloko de salamaka na Bakatumbi, c'est-à-dire makambo elekaki kuna. Bayeko pakoela bino, bayeko pakoela ber epai ya Katebe Katoto. Sabino. Katebe Katoto mona nini? Okele kotuna ye. Bolanda. Tango Katebe Katoto aye Bako empêché à côté dans l'hôpital, mais il a fait de son mieux. Alors, Etienne, c'est mon ami. Atalaboye, à mon âme, à mon chouche. Makamoana na 10 minutes pas à Katoto. Oya mon âme, il va poster la rabie, va poster la guerre. Il y a un motomosus, il y a un point pour nous. La mort d'Etienne Tshisekedi vient de sa maison. Oyo Félix a vivre dans le régime Oyo. C'était le propre pour avoir trahi son père.
nakolobela bino satana oyo oyeba comment Etienne Tshisekedi on l'a brisé sa mort. Nayebisa bino bokende botuna Félix ayebisaka maman ici on me donne des conditions. Maman aloba nayeka répondre à lui, c'est comme ça le pouvoir accepte tout. Oyo bozo komona makambo ya est bunangana portion de terre. Bino moko bomoyi Félix ayebisi bino yango kalobi nous ne devons pas continuer à mourir pour une portion de terre. L'Afrique devait aux Afrique ya Afrique la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà. Nakanisi bandeko tango Tshilombo amelaki pema alobi Merci Bertha ezalaki masekite bandeko bolanda po ete ebele bakufi na makambo oyo ebele baza koyeba te eloko nini eza koleka na kati na babele ekolo Congo oyo bankoko na biso baza na kanda. Attention papa, attention mama, yo luka mbongo na mosala na motoki na yo soko ozali kolanda mbongo oyo ya basacrifice ya makila ya bato. Papa, maman, okotika bana na yo ba malere. Bokaga très bien. Okotika bana na yo ba malere. Boyebi ke makambo ya Tshilombo ya pouvoir ya Tshilombo batu ba kufa des centaines même dans sa propre famille biologique. Batu ba sacrifier batu ba kufa bakenda. Bozo on a celi c'est quitté. Oh lelo baza ko lukate biso zo luka moyen biso to soutenir biso o yaza ko ken les élections muso pas katumbi muso pas ya boy muso pas fayulu muso pas bande ko bozo ko perdre temps boko ko fa lo kola bandeki s'il vous plaît bolanda ba kamto le la biso o yo kel biso malama o kel biso te e ko sali kamote petit to za ko loba. Voilà ma société. On y a biso parce que baebaki société secrète ya mindele Félix a créé comme peste eliminati na ba franc-maçon a créé nos pouvoir pas na bango. A bossa na ki banko ko na bazalaki. Ba bossa ki ba tata no ba chef coutumier bazalaki. A bossa ki a pesa ki fait vert et pas ya ba touti ba massacrer ba boma ba chef coutumier wana. Mais lelo tu le vois comme un problème grave à quel conseil na bango a biso bango ke bozo sur ma capacité. Hein? Est-ce que vous comprenez ba like na bino? Ba like na bino s'il vous plaît. Nana besoin ba like na bino wana. Tshilombo ke ko senga ba shikoso ba chef coutumier ayebi. Ba monde une société secrète ya mindele et bisalbi. Eh papa ozana danger. Ozana danger makamweza makasi na mboka na yo. Luka mo le kuta na ba chef wana. Et bino ba chef coutumier. Bino bokende ko monde ba mama wana na batata na balati rouge oyebi bango ndeko lobela bango keba ko kende ko zambonga ba sacrifice te ko kende ko zambonga makila bandeko na yo te ba ko boma yo parce que bazana kanda na bino Félix alingo benda bino soka sakuta na bango so ba tshele bango ba poison etali bango poete ya solo Félix na Denis Nyankero bana kanda ya makala parce que ba petit bango na misapi na ba règle et pas va conduire la banque va petit bon comment bon tiki ba bomela biso plus de 1300 personnes bakei donc Nyankero zana makanda Kagame ba tout sur wane bazana kanda makasi pote ba comprendre que ça problème moko et l'équipe bango de niveau et l'équipe même Félix pour Félix ayebaki bien que na kati na Kinshasa ba tout sur wane wana bazaki na kati na mabulu ayebaki akosa loko moko te po ezalaki libeko eutaki po ba français na epa ya na Kigali il faut atika bango atika ki bango mais oyeli bango c'est pas Félix ko ba petite misapike non kende ko kuta na bato wana bango ne ba sali nini bango ne ba za complice bien nini nzoka te bata bato bayebite eza odila mais bino pe batu yango oh bolobi que oui aux chef garant de la nation machin beaucoup misaye matali bino papa maman oyebi papa wana lobela bango ke na lolaka vulus ki bango balobi ceux qui vont salir faut pas bako kufa bako boma bino ne ba bomba ndeko na bino ba chef coutumier ba mwami na kati na est à Congo donc bozala anonymat d'ailleurs fallait pas bokele il fallait pas bozala présent wana il fallait botika te ba corrompre bino bondi maté bokingai malamu. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui dans la carte d'école au Congo. La confusion côté de Batuti va éviter quoi faire. Oyo, Bakanisa qui a solo, Congolais, Bango Nyonso, Bakozara toujours na
lokola ba Félix Tshilombo bandimela ka bango ba comprendre que mes bébé li bango et bébé li bango nsambe mpungu tolendo vuluski mbango mama Kipamfita ba confondre bango ba le pau ndenge wana. Voilà, bandeko bana somme ko Congo ya moto sengi ke ba chef de terre ba chef coutumier o bazana nu na koyeba makambo zo de kana kat de Congo tangu mfweni oyo ke luka vanda no na mpiaka na yo bokola bana na yo ke okende komitika liboso ba Illuminati liboso ba franc-maçon po lia mbongo ya magie po lia mbongo ba sacrifice ya makila bandeko na yo okozwa filmu ya kekele ya Mvuluski Mbango oyoki olbi na ye na okaki te etali balaki na bino solo balaki na bino sera un grand plaisir ya komona ke bozonda na biso balaki na bino vraiment ya solo tuza ko belela ke aujourd'hui voilà la situation que nous venons de traverser na carte de Congo aujourd'hui na qualité tout ce que nous pouvons demander aux Tutsi rwandais d'envoyer encore les autres fous. On a encore besoin des autres fous, des faux fous. On a encore besoin de ça. Vous, les Tutsi rwandais, voilà, vous avez compris. Et vous suivez ce qui se passe dans l'Est du Congo. Continuez toujours à envoyer des gens. Et Emmanuel Macron, on ne va pas oublier Emmanuel Macron. Vous, les Français, continuez toujours à faire des stratégies. Vous allez le vivre. On vous a dit, la grosse main, Oye Bombi Congo et Simbi Congo. Et ça, tu l'as monté. Vous devez perdre votre temps de corrompre Chilombo. Je vous disais tout le temps, voilà, roi ya Angleterre, a qui okuta na Chilombo, embrasser Chilombo, a dit que c'est la solution. On a levé la quai. Oh, Charles, tu perds ton temps. Il n'a pas le pouvoir, cet homme. Andimaki, voilà. Au moins, donc, c'est-à-dire que Makambo, ils ont comme encore plus grave. Il y a un truc, ma maman, ma papa, le sambo et baksama. Nzambe oyo biso to bali ko belela. A côté bango confusion, a côté bango confusion. Nzambe to bali ko belela. Mvuluski Mbango to bali ko belela. A frappé bango, voilà, ba frappe et bandit. Ba frappe et bandit parce que monde wana ba tchaki ba magie partout, ba tchaki ba domination partout et endormir ba soldats et endormir ba jeune bango sur bazaki ba kufa. Mais voilà, vous avez de la chance. Réveillez-vous les rassonnés. Réveillez-vous tant que vous fouillez. Bon, moi, on a légèreté. On a légèreté. Après, on a la comédie. Ah non, et ça, on a Kambula. Okoyeba, ça, on a Kambula. Voilà, tout le monde ça m'a tondo, na bandeko banso, oyo. Bazana biso longo, o tuza ko bundana bango, oyo bango nso ko ba Valérie Nzambe ya mpungu tulendo, bankaka na betu, na kati na bandundu bankaka yina kuvake na force, bonso kuku pemba, na bankaka yina ku monisaka puissance ya kwilu, betke na besoin na beno, ben continuer ko sala. Attention, Mobutu ayeba ki puissance ya ba Congo na bandundu. Bandeko to mise ba région msoute, mais toza koloba Congo. Oya Mvuluski Mbango atambola ki kolongwa Congo Kivu central ti kondima ko kende ti na kati na Katanga. Ezalaki pona lisekite. Ezalaki ke Congo ezali sanga. Akotira ki akolisanga. Yo ye na maseki au sala comédie au Kabola Congo au Kenya c'est un point de pas bateau ba nyokola Kimbangu mwana mama Keba. Voilà tout ce qui wana na mukuna lelo ya solote et songuza ya biso nzambe na biso à répondre biso nzambe asali makamu sinaye et c'est à vous aussi ba mama ba prière auto senga ki tango infweni ekoki et c'est à biso moko ndesikoto luka to eba ndenge nini makambo eza kokende ndenge sengela kekende et voilà le lo ba tout bazaki trop sur na cop na bango ke bakolonga aujourd'hui baza ba perdant et voilà ils sont partis voilà des gens Otoko Senga, Paul Kagame, tes amis, envoyez. Voilà un message au Mvuluski Mbango. Kimbango m'a demandé de vous dire d'envoyer encore d'autres fous, d'envoyer encore de faux fous, d'envoyer encore des policiers, d'envoyer encore même à l'est du pays. Mais, ceux qui m'ont dit de vous avertir, ils vont les suivre partout où vous les avez installés. Là où vous l'avez implanté, ils vont les suivre partout. Et on dit bien, je répète encore, personne, je dis bien un grand P, personne
sortira vivant sur la terre. Congo, il y a un voulu qui mbaku, il y a maman qui prend vita. L'étoile que vous êtes en train de chercher, beaucoup mais l'étoile, on est comme la bino. Vous comprenez pourquoi je dis ça. L'étoile que vous êtes en train de chercher au Congo, et vous les Occidentaux, l'étoile là que vous êtes en train de chercher, ça va vous avaler. L'étoile va vous avaler. Vous les Français, je dis bien les Français en tête, les Anglais après et les Américains, ainsi de suite. L'étoile que vous êtes en train de suivre pour étouffer, c'est l'étoile là qui va vous étouffer. Vous avez bien compris? J'ai bien dit en français. Je ne suis pas français, mais je m'en fous de votre français. Je m'en fous de votre français, mais je vous dis ça. Attention, l'étoile que vous êtes en train de chercher là, ça va vous étouffer. Vraiment, merci Mingi, merci Mingi. Alors, tout ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo t'est donné dans ce monde des Illuminati, le monde des sacrifices, Ntangonayo et Koki. Alors, quand on vous a dit que c'était la fin de l'hégémonie, de leur hégémonie, il fallait retenir que c'était aussi la fin de votre système, la fin de votre pouvoir. Et les gens qui vont écouter ou qui vont me suivre, passez ce message-là aux autres, dites-leur que, écoutez, en tout cas, jusque-là, Félix, c'est trop tard. C'est trop tard pour Nayo. Félix, c'est trop tard. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer. Et les amis qui accompagnent Félix Tshilombo avec des stratégies bidons, vous perdez votre temps. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Les jeux que vous êtes en train de faire là, vous serez tous des perdants. Parce que Nzambe en Pungutulé, Nzambe en Pungutulé, a colère sur Félix, sur Hippolyte Kanabe et sur les Occidentaux. Et voilà, ceux qui ont frappé déjà Occident, ceux qui ont frappé déjà Bolanda, ceux qui Nzambe, ceux qui voulaient Kimbango frappent déjà l'Occident, frappent la grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, comme la France. Et vous, vous avez bien compris, vous avez bien retenu. Ceux qui Nzambe azako beta ba mboka batamayele obibo kansaka batamayele ba économiste ba professeur d'université en économie ba nani tout ça mayele sili bango ba komi ko déconner pour ba détruire mboka na bango ba kota mboka na bango en faillite. Vous avez compris, Félix et tes amis, vous avez compris. Ce n'est pas moi. Bon, il n'a pas n'insulter mon tomokote, bon, il n'a pas la vérité, nous avons le la bino. Na fingi binote na lobi qui a solo ce qui nzambe kwa bombo anakanda na bato bino keneko prétexte mo bino bangaka oyo Félix obangaka na ba président africain bangaka nzamba do frapper bango ba bungi nzela ba yebi souté quoi faire ba yebi te que non autre ça en sanctionnant ici en sanctionnant comme ça et qu'on réplique nango za la biso pas perdre confusion côté les bango to sengaki et soit et beti bango. On va continuer à créer crise, bango moko, va souffrir dans le peuple na bango. Et bon mobi. Oyo nzambe peda yeli ke bino bato bo fale bo banga bango te, mais bino bo banga ka bango. Donc ala kanda ya bango, mais bino ba traître, ba relais locaux, bino ba traître interne, bino ba tozo te ka Congo na maboko ya mindele, bino ba politicien, bino ba pasteur, bino ba évêque. Bino nyonso suka na bino wapi bobo to na bino mo suka na bino wapi. Voilà matondo na mama Nanou, matondo mama Lisibik mama, matondo mama Dinkela Lemba, matondo na mama nyonso, matondo na mbuta na biso MKN mbuta grand sponsor le sako matondo epai na yo, matondo epai ya papa na biso Willy Kainga, matondo epai ya papa na biso Francis Bitodi, matondo epai ya papa na biso Yeko matondo epai papa na biso Michael matondo epai na bino nyonso abonné na biso to pese mes rendez-vous na biso dans une heure pour to continuer actualité na biso ya information ya mukolo nzamba pambo na bino partager tango ekoki n'est plus peur de ce genre là tango na biso nzambe aponaki yango ekoki mutako dute nango azate o dute nango okokoya okolanda belibinati okena bango nzela moko. Matondo mama Françoise Ngaka, matondo ndeko MK Ingeta Ibobo Ibo.